na sepela makayo ya lelo. Comment? Pour makaya koli. Maquillage penza a force à sauter. Et puis makaya lelo poko c'est comment passe. Aibi pe loko na osalo eza fona zula ngombongo. Voilà. Oyo muto yelanga scénario mabe. Na osala ngote. C'était quelle année Babilo quand on a beta ba début wana. Mobutu na kete. Mobutu azama to yeba ndeni Mobutu azala. Ba débrier. Époque on ba débrier. Bo débrier pour soto bi vulo yo kapé mo so le ka de mission de tenga la banda tete anebo. Tenez je me suis dit on a fêté 10 ans d'anniversaire. Puis tout 10 ans d'anniversaire bandi en colonie. Le maman on a il va faire ta carrière. Il fait ta carrière de. Mon amour mutaka na. Il va dire ba 50 ans. Non pour. Ah, et puis pour yo zoko la peto za jeune. Bupili ki mama bezo. Na so ba sengi. Il arrive ba 50 de vidéo. Na ba tinde ya yo nani. Ba senga déjà. Oh, ba senga me bakuta na tinda. Moi na tindele bango ya tata mo basola na mort. Na yamba ba vide loin. Na tika pe espace. Na yambi ba sudiata. Na tika pe espace ba petina ba ma vie okele. Ba pakaloi. Non ezala bango jaloux pourquoi? Le lolo ni reproche kao durant carrière na yo mo bimba depuis au bandi année au bandi théâtre na lelo le loko reproche kayo o eza lokwa mo erreur mo sala durant carrière no ezana erreur na la sala ka na regrette fana zalabo bango moko balingaki pende balinga pe bongo na ba bisa ko mbona onte na makambo wana depuis bani carrière na nga kutata kutu ko publier mutakala na bazulango banga te vidéo ve surtout ba mona ka vidéo ya yo boy vie oui que scandale baza belé baleki na yo baza belé makambo zolo ba esko zo ba mambolo alobi pate makaya mambolo biza ngwa solo ata na ngolo na nakina bangola pela kina boya nanga batu mususu nani betikala ki cotilage on sait que ça on normalement mon appel soudia ta achaka nzete donc ça encore ba ko créer comme moi style mo boya voilà merci à tous les abonnés de tout canal télévision merci encore une fois parce que vous avez belé de partout vous avez l'anabiso à travers le monde bonjour bonsoir ça dépend heure à laquelle vous avez l'anabiso bisi que Joami Bino. La émission Nabino où ils sont représentés par votre humble serviteur Segon Kapanga Kapangalogie le guerrier de la presse. Merci et na Kolonzambe Mosaïsi Alikona c'est le maître des temps et des circonstances parce que ceux qui sont au paiement, ceux qui sont au bika Nzambe Ndé Alingi donc comme l'actualité nous oblige donc tous à la pour Nabino présent pour na couper sa bino information en temps réel ndenge to mesana lelo nazanga mon côté la plateau nanga to kolobela actualité toujours à partir ces comédiens nanga ma comédien lelo total yango tozui moko ya ba icône moko ya ba doyen ya théâtre congolais na biso na kombo ya papa Makaya Mayuma ya sende to mesana obenga ye ndaza invité du jour na biso to meka un peu ko échanger par rapport ya musana bango théâtre ko lobela moi makambo belé et puis ko simba un peu moi muke par rapport ya makambo elekaki ya le 17 mars le 27 mars journée internationale du théâtre to meka un peu ko simba moi ba point mike ensemble na mon invité du jour. Voilà. Christian Goifongola de la plateau nanga et papa Makaya bonjour. Bonjour Segon. Yassine. Mobala ba poil ebele. Bonjour pe ba oba landa biso. Nathan on bozo landa so pe bonsoir bu kamata yango kaka quoi. Voilà. Batu yango la bon dia, boa tarde, bonne nuit. Batu ya Afrique du Sud ujana, baka ujana. Ujana. En anglais, les États-Unis, ils ont John Kennedy, John Chakaman. Voilà donc comprenez, je suis avec l'artiste donc ils ont ambiance où il est sur le plateau de Bisso avec les artistes. Donc moi je sais qu'ils ont la carte pour bango baza bato ba sexa biso ou ba chaka biso quand même à l'aise sur tout autres la bango. Bisika oto zo maka voilà papa Makaya to bina na théâtre les autres zo yambio pour que tout sur la par rapport à musala neni musala les autres kende nini musala les autres kenango ndenge nzamba ya lingela donc ngapena lingaka na memaka ngote ndenge ngamona o mema
nzamba zo memelanga ndengana memela pe musala na ngai voilà dès que nango bien groupe M eza bien eza peut bien zo tambola bien avec 4 chaînes mais ce tango kala pe na minute na sombe ata combien de parcelles 4 chaînes voilà na lekaka papa makaya tango ozala ka yo moko ozo otali quand même si ma rétroviseur ne tolobaka otali makaya o azala lobby na makaya o azala lelo opesa la différence ni papa makaya ya lobby na lelo makaya ya ba 1900 voilà na makaya lelo na sepela makaya ya lelo comment o makaya koli maquillage penza a force à sauter et puis makaya lelo poko c'est comment passe ayibi pe loko na osalo eza fona zula ngombongo voilà oyo muto yelanga scénario mabe na osala ngote oyo donc voilà tous sont sabatons na débit tant que papa makaya embrassaki monde à théâtre c'était à quelle année pour papa makaya embrasser monde à théâtre et puis auparavant tout le bango solo on est comme ça na copé zaka nini pour otika kopo na ukota na théâtre théâtre na bandango nazotanga bachiki osala mwa keti titolier ti nazotanga na osaki toleri nanga sécuriste na kaka comédien na groupe sans souci et pardon na groupe ya Masumu de Brende na kaka comédien donc Mobutu atikanga ba comprendre ba luka pa Mobutu atikanga donc mutakale na groupe sans souci ya début ya carrière na yo ya Masumu voilà groupe Masumu de Brende début ya carrière no ezali na kata groupe wana époque wana vous êtes trop jeune vous êtes trop jeune chi na nini mwana mukema nde fezala te bon ben ba que à l'époque on occupé na bango te hein te ezalaki vieux ana Masumu atalaki luka ya inga na nzoto atalaki luka ina bongo ewawa kutu ancien président na yo ewawa za kutu petit nanga weba azala na buki derrière suka koma ya libandi mande fo ezala biso te donc jouer ka comment ozoko incarner rôle ndenge ozali o papa te papa ti jour mususu ye moko sala ba mundanga ba ko longwa ba bilolo balongwe ala bando forcer ngana ewawa to mo sala ba rôle ya ba papa ba rôle ba o banga na ko sala ye mo ando forcer biso ba costume maquillage. C'était quelle année Babilo quand on a beta ba début wana Mobutu na kete Mobutu azama to ba ndenge Mobutu azala époque on ba débrouiller o débrouiller pour surtout bi vulo yo ka pe mo so le ka de mission de ngala banda tete anebo tene tu o te na fêter 10 ans d'anniversaire puis tout 10 ans anniversaire ba ndom colonie do maman ngani ngalo ba fêter ba carrière yo fêter ta carrière de comment ça yo vous a doyen na musala ngondenge ba mso ba fêter naissance na quelque part vous fêter pe carrière na ye ngaite ezarate hein ngana fêter ngote même on reconnaîtra que carrière nanga par rapport à dire na zui na tala ngona na bana au moins ngana no ya mobali lo ba barbe kangi à 6 classes à diplôme université bimi ingénieur au tala suko mutabimisi ingénieur bon on a boté avant banda carrière na yo na kata théâtre voilà donc on sait que déjà bah plus de 20 ans il y a 20 ans voilà papa makaya lelo théâtre à lelo n'importe où bino bo embrasser théâtre ou beaucoup de VHS à l'époque lelo théâtre et le VHS et na ba CD lelo ba CD longo to na vente en ligne aux internet. Tant que vous avez le théâtre, on a une partie de il y a une évolution, on a une différence ni au lelo sala ka théâtre na non théâtre ndé siko na komota la eloko zo pesa nga mawa ba comédie ba komo copier na bango ba Nigeria or que ba Nigeria ba copier biso biso donc mo copier bango siko na bima na bango na expression na bango or que ba expression la bango ezaka mécanique no ndenge na lobby ngai second faut ba expression ba copier ngo bana voilà na ba collègue na biso ba copier ngo vous comprenez
Kope baby kopo mbongo kokozula ta mususu $500. Azune $50. Ote na be akaba vie na ba to sala ko mwelo mwa mke yo bois. Do bala bango donc ba comédie té, artiste té. Baba to do simisa ba veste. Yanga veste wana simbela nga téléphone. Pourquoi ba ebe na ba ma solo ngo tibo. Voilà, les autres autour la génération à Papa Makaya. Quelque part, il y a des personnes où tu es collègues qui ont voyagé à Bazar Mikila Poto. Il y a des personnes qui sont Bazar mais Bazar Pendate. L'actualité n'est quand même yo tout le monde aux battre toujours dans l'actualité. Et ça m'a qu'on a même sous un collègue qui bidi qui n'est pas en Angola. Voilà, c'est que quelque part au regret raté par rapport à six choses à un lobby. Na lelo tamso il fallait qu'on vende na poto, il fallait peut-être na sala mamsuso peut-être na zoara tenter à réfléchir pour les becs tamso section et kozanaka. Je sais pas. Biso en quelque sorte donc Makaya ni na zaboye. Makaya saint Jacos or blanc wani so kombonanga. Voilà. Na bini nazo sala. Na go sala te na vibana na tiki bango pona kende poto. Na ko sala te kino na décevoir mwana ya batu pe oyo neti na bala. On comprend? Pour les meilleurs, pour les pires, voilà. Bana oyo yo za la charge na bango faut tangisa bana. Nga sona ke poto dona ke ngana bana batu ba fomu ba che ha. Aki na bana fa mo bimbana mwasi ya. Nga vraiment ça ndingwana. Le poto ya lisekité hein. Voilà. Tamsio e bate poto ya lisekité. Poto za nkuba so tuni ba maso baza kuna copie ya poto. Foza mobali ya. Tamso pe opportunité et ya kana opena na nzela na époque wana. Ngai tamso négligent na yo. Ya nango ebele. Toka personnel mais dadi di kambala mais c'est bio opportunité poto pe yaka. Mais azaki déjà responsable te koza pete. Azaki responsable. Antelo ko na osala ngo boité pour na ba charge oyo. Ngamo ko sona zate bato basala makambo oyo. Po bana bazala boye bien faina. Les lots pénal, question est-ce qu'on regrette les lots par rapport à la carrière? Non, non. Dans le théâtre, ils ont évolué. Non, on a regretté kaka po bato ba comédie te ba comédie. Musala ko zula $1000, il y a $800. Travail, hôtel à travail n'était là monsieur comment bon mutaleki na te va le recrutement to fongol ba porte. Ce qu'on comme ko langa makaya. Yaka o comme ko langa mais attends, alors comment on dit que ça va na bateau et puis bah comment tu as bien firmé na théâtre. Est-ce que ils sont là qui s'habituent n'est pas maçon de brindé à ta pas VS jamais un film à quoi retourner. Tout normal de quoi incarner rôle un film voilà. Donc pas si en wana na mawa vous savez comment bébé. Tant toujours le conflit des générations Papa Makaya. De l'Ozoloba, regret ne va pas tout au baïe ko sa théâtre. Tant toujours le conflit des générations ezali, les lots oyo balwara bino mikolo bozara, bope sara balé ki o baïe chance te. Bozara mité mamabe parce que bango baïe na mope pasika, baïe na makamu na bango. Bino bozara on dirait na moi rancune entre bango, bozara on dirait na moi haine moko boye. Pour na ba génération oyo baïe les lots na mope na bango. Eza bongo te? Non. Bango balé ki na no balobaka. Peut-être balé qui n'aime pas le bagage. N'habite tam sur la bavie mususwa. Nesinga. Nana zanata. Na yamba ba vide loin. Na tika pe espace. Na yambi ba sudiata. Na tika pe espace ba petit na ba ma vie okele. Ba pakalowi. Non ils ont bango jaloux pourquoi? Non ils ont bango jaloux pourquoi? Est-ce que les autres ont ba vide loin, aux autres ba pakalowi, ba ma vie okele, ba sudiata, est-ce que parmi ba est-ce que ça ba reconnaître quand même ba valeur na ba potentialité na le na théâtre. Donc parmi bango ezapé na moko oyo ayaka en tout cas parmi ba modèle nanga. Pour naninité. Bayaka net nani. Ban ozo ata ozu vide loin, ozu pakalowi, ozu ma vie okele. Sudiata. Babi oyo ya saint ombiaka.
Vous comprenez? Et bon. Le lolo ni reproche à Kao durant carrière na yo, mo bimba. Depuis au bandi année au bandi théâtre na lelo. Le lolo reproche à Kayo. O eza lokwa mo erreur mo sala durant carrière nous années. Erreur na la sala ka na regrette à Fana Zalabo. Oh. Comment ça? De naza lolendo. Ah. Regret na yango wana. Regret na ga yango wana. Poso na gi lolendo. Na sima ya ba sudiata. Na bino. Ayo tout ça no sudiata ngote. Donc dès la mona ba muso ba musupe yate. Ba vie wana pozo eza passe. Leko la linga batu nyonso na zo sangana na batu. Amona ga vieux elle momulo ba vete vieux amona yena ye masunde brende ye ve kwedi la vérité non peut-être des blessés rapé ba leki mususu na bande ko mususu na ya so to ye tournage net bantonzi mususu mona ngala zalaka te e banga bio papa oyebi na yo ko jouer te bon na la tinde bino buchai ay bo jouer te. Mais quelque part, le caméraman a ndengeni mais quelque part, le caméraman a ndengeni azo filmer bo ndengeni bango so mona ngo. Mais quelque part pe yango pe ba traiter eux babi papa makaya orgueilleux papa makaya à l'époque wana boyena boy peut-être lelo ba traiter ba misusu mais ba misusu lelo so ba benge ba pese caché moko boyo o combien ozo pesa nga boyena boy ba traiter peut-être ba traiter peut-être na nzela ba wana te oui mabe ya te ngai na bane o na sali na mondo na yebi mwa mayele muta laksinga théâtre azana licencié na art dramatique ayebi théâtre à Paris ezaki na nzoto na yepa masum sans souci masumu licencié atangi théâtre tu puis aina na nzoto na yepa sans souci pe doge vie ayebaki yango alors yo ko sanga siko nani atela ke inate na travail pe la banaina siko yo ya kokosa ngani so na biso ke ngandi ma batu te so na ndimi na tanet mikolo na ndima petit na ngamo bo babenga yena ni yanga fier d'accord yo yene mdo ndima mikolo d'accord azaki abimaki ne vie de loin mais Monique a kotika ne vie de loin akomi na ye penda yanga fier ça va ka yanga fier ndimo ndima te nazo ndima ye na bandenga ye mikolo yo bano babimi boye po bayanga fe babimi na basima ba maviokele na basudi ya tati ça va d'accord petit appel ba discipline pe na scène ata ça la comédie no moi pas d'accord le lot on la théâtre et le lot la génération actuelle ba leki ba na bino ba le na théâtre est-ce que ça na bano te bazoya bazola na ligne na bino oyo pozo ndima pa yanga fier bano zo ndimo bi oui ça va bazo marcher bien basa na ligne bien bazali bazali neti banani pesi mo azaka na kinkoli babengaka ye nani alata ere mosusu baposo bazalaka suki ebelaka ngabo bana meteo nani susu wana kinkoli bakotaka kinkoli kuna groupe na ye ere masape bloka mboka boye ayebani pe wana kisha sawa ayebani na ye na ye mtu ondima ye wana yo différité wana de ça va mais ba mususu apa maatro bayebi te yase mambo lobobi ke mokili mbeta la yo mukilon baza ebele baleki na yo baza ebele makambo zolo ba est-ce que vous avez mambo alobi pate makaya mambo biza yango solo ata na ngola wana nakina bangola pela kina boya nanga batu mususu babuba de bese bayebi nzambe na bango ya Angola ya ba comédien kuna bayebi yemo bidi pe ayebi bidi actuellement yemutu na coacha na Angola na coacha epe et Yakobo c'est mon vieux o balabala na biso balabala mo après ya bango habité loko fokine rango bo o boko zalaka boete
Les relations nous allons na ba ami na yo au travail au sala quand même pour passer un bon moment. Nous sommes ba Josco. Oh les lois tikana en vie, nous sommes na Josco. Ba génération hein au travail na bango. Je pas ya sans pas masung ba Josco ne ba pas ya. Ouais, sans souci. D'autant qu'on a un groupe wana bango balongwe dana ba Vetito. Balongwe ba ke sala ba ke na staff na bango na ya Kilimanjaro. Ah Kilimanjaro voilà. Wana yo zagate à l'époque wana ba salangomba ba Sara Moussa ou pas masung de brindé. Voilà. Yo Kilimanjaro ba benga yo de. Oui, tant bango balongwe. Ah yondo ye wana. Ke na groupe sans souci. Voilà. Sans souci. Na Kilimanjaro wana sous ba beba na comme super Kilima na Kilimanjaro. Voilà. Après ba ko benga nga pas producteur na bango na di producteur na bango benga nga parti poto wana nga za na Académie des Arts. Voilà. Banga na Académie des Arts, salaire bien kitoko. Otali poso na nga boleli. Voilà. Tongo benga na nani bo na karba, moni pe maître avocat mopanzi. Osura na nga tena maître avocat. Papa Maka, est-ce que yo tala ba fortune aux arana à l'époque wana yonga lo bageza lo regretter. Lelo peut-être lelo baleki ya lelo et ça peut tana bango bazo réunir azana voiture na ye mwani na evi na ye mwalix mais bino pe botamona na ba voiture ba carrosse bo réunir pe époque na bino. Est-ce que pourquoi lelo bokoza la est-ce que pourquoi lelo bokoza na ambiance te na baleki o ba lelo parce que pour le baleki bino na autre génération na bino beaucoup plus bo regretter ka bobi baleki wana bato saka bino te tamsa otamona na car yo otamona makolo nga tambola pe makolo te peut-être ne ba lobaka nga tambola makolo te so tang ba petit wana nyonso nga bato sanga pour biki oyo vie ya saint le bande so ba manquer si misé nga te ba manquer si misé de ba monde la si misé vraiment aye tournage ba payer $10 si misé o le la pananga on va payer 10 000 francs voilà mais nga vraiment tournage au pire nga 10 000 francs be $10 vraiment na éviter nga ba regarder lelo ezaka na moi lo mo boye na éviter ou les capé de l'émission moi trop le bilango conflit mo zaka nango o meka ko arranger ngo déjà conflit o zaka na bata bana poto moi na poto bana poto te ba kasi bana poto no so basomba ka kambangoti o ta ko lo baka ni ko lo baka na bana poto en général o ba comprendre ki ba comprendre ba bi o tu makaya tanga ikombo na ngate ba poto bana mapele lo te basaka na lo te atali bo o makaya alobay ikombo na ngate mutu wana ndalukaka base na ye alukaka base ne ba adressaka na ye te donc na o adresser na ndeko moko boto yebani na ye asalaka gaffe c'était bambongo wana fatindela yango bandeko na ye na bo ye mbala moko azwi ba makaya mosusu bandeko za bolanda ba makaya lulendo apamba otosenga nga mbongo awo boyoka makaya wana batinga mpe na oloba umela na yo umela yaya umela merci vraiment merci na kozela kaka atala ba janvier surtout kaka boye o makaya atala kuti bapublie boye panani natala bo mutu yango oyo mais mutu onga neti wana problème te anda kosala bafilme tozosala nde bafilme ere mo mpe mbongo etikali ere mo mpe tokóma famille na lwanda na kokende kuna boye na bandeko ne mpe tosololaka bien mais leo ni esali boye bazwaka mobenga makaya tala mutu wana aza boye finga ye abike ya nature na nga te bamutu ate tala boye ande ocomprendre ke ezalaki base nasalelaki kaka de émission epuis o bato balobaki papa makaya fingi bana poto babi bana eloko te bo basalaka mpe eloko te nga moko fami eza na poto Shadrack Lutumba mwana nga napesi yo mbote na pa ozali na mikili mwana nga Shadrack Lutumba napesi yo mbote ya Keren napesi yo mpe mbote mpo ozali Keren Tumba mwana nga ya mwasi nalingaka yo mingi Ivo Bigogo wala bandeko na nga nabosani mpe te Chik Lutumba petit frère na nga pire mutu alingi na maître pai boya petit maître pai aloba Chik solution donc ye wana donc nala bandeko na poto na belle famille na poto
Mabita, Kabibi Kankou, n'a pas signé Bambote. Mais on reconnaît. Joël Mouyaya. On reconnaît ça quand même. Que Bassala est belé pour la partie, c'est comédien. Oui. Mais là, on fait un bango pourquoi? Yaya, nous t'as pas tout soit tenu la taverne de la Senga, merci. Bazoua Kambo, Moura Passia, Yankuba. Bon, Yankuba. Kayou Pena, ma casse, c'est mon 4 ans. Let's bientôt na okende. Oh, ya sende tindela na ya ndena bo. Kaya tukusula mo limero deuxième monde bengi. Lelo oyo papa Makaya. Mutuna yo uto kende poto kala mingi te, je crois bien, je sais pas si il en est de koki. Christian Petit, ça que bien. Après avoir succès à un moment donné, via Bunga qui a été sur le terrain, mais vous savez quand même grâce poto. Avant que nous comme na moto makasi. Mais actualité pena. Actualité c'est ngana ga tiki pas moto a Simba nga. Comme na moto makasi na pese mbote pas za Christian Petit longa. Na comprendre moto Simba kayo. Nani wana zo? L'église na biso. L'église est belée, hein? L'église est belée. Pas à passer partie. L'église est toujours à Bangiringi, il y a Baselemba, il y a Babou. L'église est belée. L'église est à Yolo, la place Gaïa. Pas passer partie à Piti. Vous avez quand même l'église est belée. Oui, quand même, rêver ça déjà, il va combien? L'église. C'est là qui est dans le théâtre. L'église Moga, tout ça, mais la tata Mokela, qui est l'icône. Qui est dans le théâtre? Qui est dans le théâtre? Rien. Pour ceux qui basili. Baobunga. Pour ceux qui Simba bakisi de zupe tanto benga na émission. Ocha caméra boye o moninga pe donc na fongwami. Ni bango cha caméra bo mutao ko katote. Na sepela ka mingi fo guidare zala. Guidare za. Musote. Est-ce que force au papa Makaya zaga na ngwana? Énergie wana. Ceux qui sont na scène. Batba o sek. Batba o sepela. Bilengi wana. Toba papa Makaya izala kaka chaba loba la patron na chaba fo ya solo wana a chaba fo a Hollanda a chaba mageto linga batanga kombo na yema Hollanda so boyi na mbongo na pe bino image na nganda moti ba potentialité on sait comment papa Makaya mayuma batu ba oseka ba mususu ba leti lo bitolo moto tourner na Blaise Bukano ya koloshe na ngona ni masoki mansiale komba koloshe na ngona mansiale ba mai ba limete hein to ba sokona kaya sila awu cheleni poitrine tisi ya moi wow baganga c'est que YouTube lelo bino à l'époque on avait casting et ça là lelo YouTube et comment nani ba otala mingi apparence beauté aspect physique c'est na biso pe bagafe ya laka bagafe ya ka na sikala tournage vous ont déploré trop na YouTube mais ba YouTube les a invités c'est na biso pe bagafe la nango na kena tournage moko wana bana limba ba bimasika moi la limba moi sala casting na yo Tito mama na ye nani Léa oh Léa wapi hôtel Léa kaka yeni fa jouer maman na Tito ngalo Léa wapi Léa Ndaya ngami saka na kasinga ya mote ya bimisa tubi ya bijamé za la raté so bonga na tourner petit le quoi il y a besoin na tana pe ki tananga kasinga ne chanzali bato ya jija époque mo o rappeler nga papa Makaya mayuma bato la époque wana ozalaka pe moko na moi ba comportement ya Chico Pululu personnel époque wana ba producteur comme na moi Lolendo mo ya succès et pas ba producteur moi ba exigence belé malgré tout qui menga na question mo bon non biso na ina groupe bato na groupe to zalaki papa na mandolo exception musale zani artiste go zande na miso bato kuna na groupe bato zalaki il faut 10%. Faut 10%. 10% na yo so que zate bazui yo suspension. So net 10%. Au $100. Oui, on peut sa vite. Soit peu $100 quoi on peut été. Suspension. Donc prise nanga sou que zalaki $200 ou bien il coûte 200. On a golongola moi $20 na ketika 10%.
Tu comprends? Si vous avez un peu de sando, là, ça c'est un autre. On risquera de suspendre, on va suspendre pour Loulou. Pauvre Pouloulou à l'époque. Ma producteur ne sont pas ça. La ligne la raïboule à l'époque. Là, ils ont passé un bon on a gagné tourner nanga. Il y a des gens qui ont bon on a gagné na muti. Je peux un bon naï. Ils ont bon. Mais le problème est là, sur l'art bien au monde nanga na il a travaillé bien. Sur l'art na muti na oya nanga. Idéologie Tumba ko yuta wapi? Idéologie Tumba ko yuta la groupe ya sans et à Massoum de Brendé. Tamana comme école la rôle qui papa na mbozo café le café na chao et wa ebi masolo mutu na mutu zamani na pembo te pazali acha café mais tato comme na ko ba petit peu ko la biso ba série wana acha tumbo na no tena ngaba nani petit gala qui cotilage on sait que ça normalement mon appel soudia ta acha nzete donc ça encore ba pour créer comme moi style moi voilà voilà donc comprenez premier fan na ya ta badai théâtre voilà wana na zigura na pesi zigura mbote pas azali atoye bana ba tuté zigura na pe mbote pas azali ba comédien diaspora so là ba mo bien ba zigura ba Molaï, ba Janify, ba Pofirinze, ba Zaibele, ba José de Londres, ba Omega, Tika na yo. Relations arabiennes. Tika na yo, koloba no kuduke. Na pe milonyo sumbote boze belé, so ndo tanga bino. Jani nani ya Pofirinze soka yi. Ba 2 minutes, Ansluzolo. Petrus mo Fogi Toro. Oh. 2 minutes Petrus mo Fogi Toro. Ma mpanga. Il y a comme Venezuela, pas mon affaire Vietnam. Vietnam faut à Bengali et les mines. Là, on peut tous les comment bah Ansiluzolo, la Duchesse. C'est bah Balugaga. C'est bah Venezuela, à Vietnam. Des ni bah centenaire, n'a bienvenue. Au Venezuela, Jakarta, moi Borel Mogo. Vous pouvez Borel et la moitié même Venezuela, Vietnam, ton monastère. Vous comprenez? Mais 2 minutes vraiment quand ça peut petit tout ça là, n'a été. Vraiment. Vous avez un groupe sans souci. Vraiment. Voilà. Tout ce qui est dans la émission, Papa Makaya, le conflit dans le théâtre. Mais je suis ici, je suis émission, papa ne sera la conflit. Tu as un conflit. Voilà. Il y a un titre dans miniature. Il y a un titre dans miniature. Mais tu profites de faire un quota. Quand tu as un message, voilà, donc émission, on a papa Nsaka la zobela té, a hospitalisé té, ils avaient qu'à titrer, n'enga ils alaka, faut un réalisateur n'engai, donc il y a un titre, on a une miniature, on a en tout cas tu bengi, en tout cas tu belé va commenter, tu lingi vieux Johnny, on a comprendre que balingara artiste la maman, balingara papa Johnny papa Johnny Nsaka la vraiment. Té, babi kosa na okufa we baba tu balingara yo. Té makaya bali mwasi mususu. Bien makaya bali mwana batu ya groupe ya Tsakala. Na to yoka pe makamnango. Mama kota ya kota na yo mama. Les kana oboye, les kana yo, voilà. Les kana oboye mama. Voilà, zo micro nanga. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Fifi Mandangi. Voilà, Fifi Mandangi aza actrice ya papa na biso Johnny Tsakala par rapport à l'émission Oyote Golek en tout cas. Et ça qui passe si bah tu vas bengi bah rester papa dans l'hôpital bah tu me souviens émotionné bah tu me souviens d'aller à coller là message des années oyo vieux Johnny Tsakala tindio pour y aller bah fanatique né c'est coller kana le na okinde ba bazolo baloba oh ya Johnny maladie asa maladie té ya Johnny maladie té asa bien santé na esa bien très kitoko bomi tungisa na binote ba fani na nyonso bomi tungisa na binote Tsakala na makaya baza mutu moko bolo ba ebele te ngai naza actrice Tsakala na makaya baza mutu moko voilà lelo otango yo ba fanatique na bino ba tebele ba kanisa keza solo ve Johnny za ngaliema ba msuku ba ndo sa ba SOS ba msuku ane ko lela déjà mais quand même confirmer ba ve Johnny za à bonne santé et pona ko confirmer ko affirmer les sous bateau numéro est-ce que numéro ba benga to ba benga yemo ve Johnny pour que bazoye to message au pénal ba ko lo bana bango pour assurer bango que ve aza bien aza bonne santé zani
numéro eza yanga moko so bangi babenga babenga ngai vie Johnny atindenga po bazala confirmer aza na ye maladie te bato nyonso balinga ba piquer ba crise po na ye Johnny bazala na kimia donc aza na ye bien. Numéro za combien? 089 61 47 470 089 61 47 470. Comment est-ce nani? Maman Fifi Mandangi. Maman Fifi Mandangi, hein? Oui. Voilà, merci maman. En tout cas, tu sais peli. Tu as visité notre groupe, hein? Tout le monde a sauvé Johnny. Maman Gambela. Oui. Il y a solo là vraiment. Na Gambela. Après théâtre. Ça fait tu Makemba. 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 Terrasse au lingo liape misuni ya fresh ya ngomba fresh. Oye un espace Maman Fifi Mandangi. Na Mbindo zone. Na Mbindo zone. C'est que bien ici biso chaîne to ya on a quand même to visiter espace. Non, bien sa chaîne boya pour visiter. To visiter hein. Merci Nasuka en tout cas to solo na yo. Mais cameraman na bango ko isa yo. Mambo to pesi banani. Na pesi na mwana nga Kelly Veil, na pesi pe Jocelyne Veil. Mutema ya papa Ledia. Na pesi pe Maman Makiadi. Mutema ya Général Louyeye. Bambote na bino. Kefi Belleville, Arnaud Bambote na bino belé. Brice Angola Bambote na. Voilà, merci beaucoup maman. En tout cas, merci de libérer Nabisoyo. Donc ceux qui bolingo bolia, mbisa fresh, makemba banini en tout cas, mais rappelez ce numéro. Caméraman peut la coqueter. Oh là 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 là. Voilà, relation d'abord papa Makaya Maruma aux on a vu Johnny Nsakala parce que tout le monde rabino bobandi kala. Tout le monde est en relation ni bozana ensemble. C'est mon vieux. Okuta bango na théâtre. Okuta bango na théâtre. Voilà. Tolanda lokolo na bango. Donc c'est mon vieux vraiment. Voilà. Relation za kitoko makasi. Kitoko tata na Blaise Sakala. Blaise Sakala. Oh azaki émotionné par rapport à la vidéo wana tango ekotaki. Voilà, poto suki sa question suki ezali ranking na théâtre. Tango mona ba leki ba camarade ba collègue ba leki ko finga na théâtre. Non, faut pas finir na bango po ba dina ba sala terre. Est-ce que bino peta na bino za yibongo? Par contre à rendre au tout le monde na lelo. Il ba artiste comédien. Ko to sala. Bango ba bina bango ba sala te ba finga na kana bango ba tonga na ka. Oh kindu mezo bima na poasa. Oh mibali na ye ba bimisi se va mibali ba bimisi se ba basi na ye. Basa mumba balongwe na ba hotel. Ba koti na théâtre siko. Ko bazwa ba shida. Mas tu m'as raconté théâtre. C'est vrai ça. Ah. De mona ba frère moko mutu moko alembe longo la frère. Aye pela ki frère buche pe passer. Il passer la bando tobula siko basser. Yango ba kongo la ça appelle ba vidéo. Donc les lopena tout ba secret na théâtre exacté. Secret de ba vie privée na théâtre. Il y a artistes et comédiens ils ont sous il y a bombaté. Pourquoi ça? Pourquoi? Les lobuzoba, mabe, vie privée zate, mutu à théâtre donc tout le il y a scène. Il faut bailler ba makamuna yona o sala ndeo ya scène. Bango mokonde. Bazala pour ça ba bango visibilité na base bailler ba mamuni nyoso. Au moins était masomo bimaka so ya ndeni. Ba mo ba mflo mo che makaya kutu. Abimana kana kingani. Fifi kuta bimaka pe na Nsakala. Fifi kutu bango moko balinga kipende balinga pe bongo. Na ba bisa ko mbona onte na makambo wana depuis obani carrière na. Nga kutu ata kutu ko publier mutakala na bazulangwa. Bazulangwa. Banga ate vidéo ve. Surtout ba mona ka vidéo ya Yobo Evie. Oui que scandale. YouTube ne ko pasu ka vie. Ba mona pena Yobo pena bo vidéo e bim. Responsable lokolanga. Na osala mbongo pourquoi na luka bezi ya nini bat basala ngopo afongwama bachaika ngada se bachangaka et puis so nazo jouer bat batika la batala makaye ti lelo azaka ka ça va bat mususu oloba mamba mabea wa te ya loba mususu te ya ka to fan afanya total azalo kola muta série nzoka muta mobulu tala mamba to sala Ce que bateau tant que vendre otali ba vidéo
ya mutakala ya ba collègue na yo ya ba leki na yo ba master na yo bimi na télé et ça la koni na bete la ba maboko na ba bien jouer yes on va ça musala bien yes bazo finisa musala na bino te ba finisa bazo leze ba fanatique na bino bango moko ndeka ba ko mifinga po balingaka yango ngati so na yebu na koti la chambre bazo filmer na omona te obenga mona zola banda ko mi filmer mutakala nanga komi kindoki et arriva pe basenga o de na mona sokola ka boye na mona mutakala nanga arriva de basenga o na filmer pour ah et puis pour yo sokola pe to za ka jeune bupili ki mama beso basenga et arriva pe basenga o de video na batinde ya yo nani basenga déjà basenga me bakuta na tinda moi na tindele bango ya tata mo basola na mort voilà, comprenez, on est avec l'artiste talentueux. Takala, oui. Mutakomonango, Batbamonango nanu. Maman na yo abotaka yo. Et Silwana na mwasi na yo, be na mobali na yo. C'est fini. Ce comme ya komona na boye. Boy bili solongo te ya mama mutakala. Ya vie wana ka se bakisile soke zo fo mutakala no mona na pour la succès. Et bien on dit. Tu ka yima mbongo. Kasi. Vie na ka pia bango. Aussi, c'est une question au showbiz dans le théâtre. Tant aux autres, showbiz dans le théâtre. Basi, mibali. Showbiz dans le théâtre. Singaloke dans le théâtre. Le casse dans le lemo. Maman, c'est pour la seconde. Bilo Rwanda Nyos. Na bete la bango maboko pour carrière na bango exila. Pour baina bango bato ya musala ngo. Pédéisme comme trop de lesbiennes. Ba artiste était. Baina bazwa ki bazwa pa musala te. Baina idée na bango te na sala bopo na zalabo. Ngana bete bango maboko a bodo sala bien. Négocie la nango. Et les kanango hein? Ekoleka. Voilà. To comme ya suka ya émission o papa makaya secret nos amis depuis bani carrière tilelo. Oza toujours endurance. Ozoko bakaka lit. naliaka mingi jilombo ozo combattre ka baleki musala naliaka mingi babio naliaka mingi jilombolombo nga mwasaka muluba naliaka mingi babio fufa masango pondu soso naliaka te yango monika toujours nazalanga kabo. Voilà. Mauvais souvenir na yo na carrière na yango peut être sukisiwa. Pourtant on a ba question zo ilanga mais to sukisi na mauvais souvenir na carrière na depuis bani carrière na ti le mauvais souvenir ezarani. Ah c'est la réponse, c'est la réponse. Mauvais souvenir ezarani. Kaka vie masumu de banda ko putana na vie sans souci pour na ngai. Ne ba wele la yo. C'est que oui la te banda ko putana. Ça la passe. Et puis vie masumu afinganga. Mamu pa ko finganga te ni mamweleka. Pas ça souci tango ba ko panga suspension déterminée. Na ko tsale tereku. Ba bona bango zomisa. Bazo courage na salle groupe na mais vie pas les cas la TV, mon fanda na kinya. Alingi na TV abi makaya mususu bako bebisa relation na ngana vie na masumu. Bayaka kutula groupe oyo ata sanda la pambe yate. Ndoko nyose zokisa ngai. Mais lelo nga moso oyo koti bona chambre mo na tala bisu na ko kabela ba. Oui, na yaka pe na sandal te na kana lipapa. Mais na moment déjà comme elle est là ba ma papa ba soulier ba ni. Voilà. Comprenez, et ils ont des mauvais souvenirs. Tout comme il y a Souka, il y a quand même échange dans l'artiste et comédien Papa Makaya Mayou Maya Saint. On a invité du jour, un mot de la fait pour nos fanatiques. Bateau Balandi au départ. Ah, merci. Et puis, bah retenir Nini dans l'émission. S'abonner vraiment à la chaîne Oyo, chaîne Tokana TV. Tokana TV, Oyo, vous s'abonner, vous s'abonner. On a monté la série. Pour y penza bukana te soki eza ya fo bokomona aolatela mba ya Fanta lelo alati ya Coca donc eza chaîne moko sérieux bosabone ebele oyo balandi mpe émission oyo so naloba mabe bolinisanga me nga mona mona malobi te donc mamoni so nalobi botala yango na bible eza na ligue 12d donc nalobi vérité igenzinga mvwando na pesi mbote belé pa ozali na ebité soko yeki chassa ben déjà ou bien comment
na bosani te Yvon Bigogo mobala ya Landu de Monte Mukonda mobala midi vie nanga moko Fioti Ngoma na Swede ese mbote na mère Madopo azali chauffeur patron Jirens Lutumba mobala Mendes apesi pe bambote na yo bana Angola nyonso ba comédie nyonso ya Angola nalingaka bino makasi sola bando tanga wa osimba te ope bana poto nalingaka bino trop bon totalaka bamvula au moins pe tokozala bino elongo bientôt kalate cameraman asutuki te asutuki te wala wacho te asutuki te donc tokozala zala dans makambo lo bande yango wana aza toujours concentré na mwana mbensa fumu titiki nanga basalanga mabete so salinga mabe ezongeli yo oyeba ngo nga basalanga fote bakotelanga mpe makita te obwakelinga mbaso lobi omoninga na leki omonanga mpe mbaso yela te otyelinga poiso na meli yango lobi diare mponga natyelaka to bapoiso te natyelaka to bambaso te mbaso ezwanga poisson ibutu oyokaki yango batiaki poisson oyokaki yango asouffrir cycle mais au deuxième tour, nous balançons mon poison. Nabi batiaki poison quand même, vous avez informé. Depuis la tournée côté la banque, mais na kiamote, na Blaise Lukan. Na kiamote, bon, nzamba chaka loboko na ye, et roleka lango. Merci Papa Makaya, en tout cas boss sa chaîne Ayoki, azara bien sympa, donc alingata alingabata na kombo na été. Il y a l'ingabata na kombo na été boss sa chaîne. Kombo a chaîne koni. To kana TV. Kombo ya to yokana, to lobi kombo to yokana TV. Voilà. Salanga code, doit numéro nanga. Oche code ya mboka 89 78 65 485. Boss to yokana bonne. Maman za bien. Ah. Nous boss maman lobi. Albini. Walinga ngate ya yalinga pardon. Voilà. Ça lève en famille. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Yassin, c'était là l'artiste et comédien Papa Makaya Yassin, hein? Papa Makaya Mayuma Otomesana. En tout cas, vous sentir que toujours via Zali, il faut qu'on respecte les nez, qu'on respecte les icônes, les vieux au bazar, sali trop dans le théâtre. Maswaku. Yé pana bisakaye achaka sous le boko bonasé lam. Alors jouer achaka le boko bonasé. Mais Maswaku a joué en souti. Ça n'a pas passé. Na po noir panga na molé là ya jouer le boko na sebo. Mais a joué sous ne wana te ça n'a pas passé. Voilà. Comment obenga yo sola na ye. Na ye bisaki ye déjà. Autaka église aleka côté la biso wana. Na biso ah. Mais on dit Maswaku ya po noir otikango. Okomano Maswaku ya nani ya normal bonde. Voilà. Na PCP Bishop Mbote pa ozali, Bishop Cordège. Moi na poto atongo l'église atonga to akuchacha l'église na mikili. Bishop Cordège na PCP Mbote. Donc moto moko bien prophète Konde liloba maloba na ye ekokisa maka alaka biso la papa nsaka la bokotika la ko zoka mbongo wana te. Tozwa mbongo wana te. Bato basomba baji. Merci beaucoup. Bato banini mais match ya lobby. Bato na ya lobby match tokopola. Mais soki mawanzambe, soki nzamba sali, bokocha bi moko. Oza ya nzambe. Voilà. C'était là Papa Makaya Mayuma, en tout cas tokomi na suka émission na biso. Merci. Na ba responsable la chaîne Oyo Mutema Malamu Amour et Compassion. Ils ont monté ma bino identité ko kaba, ils ont référence. Wana ils ko wangana te ya ko bomba te. Merci encore une fois bozaki belé de partout au à travers le monde. Vous abonnez, vous likez, vous partagez, on est là pour vous. Ba numéro est au bas de vos écrans. Vous benga bo commenter, vous likez. En tout cas, on est là pour vous. Abonnez nyonso ya chaîne Oyo. Merci à Christian Ngoy qui est derrière la caméra. Merci à Antoinette Massaka Lova. Maman na Kenny Salem Claude. Merci. Nabino nyonso nabi Oyo bolingi. Bo kota na dédicace na liste ba dédicace ba numéro est affiché au bas de vos écrans bino ba bolingi to lobela ba biloko na bino hein ba sponsor ba partenaire boya bolingi to lobela ba produit na bino bolingi to lobela ba maison na bino en tout cas tout ça ba publicité ya biloko na bino nyonso ba numéro est wana affiché au bas de vos écrans en tout cas vous hésitez na eloko mo côté Christian Ngoy merci les maestros en tout cas on se retrouve au prochain numéro.